eza le côté donc ayaka ils ont utilisé nos richesses pour se ramener. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir émission Oerataka. Jamais na bandako, na bino bandeko, tolo bato, tolo balanko, po na botinda gibiso, tolo bakaka makambuya catch congolais. Catch congolais ndenini. Aïe, obino benga kakindo kipso bengo bokoko. Mingi na zalelo awa na kati ya. Boni boye ba se na ba prince na bani seke na osimba ba kisite, na osimba ba Corias. Mais avant la émission, na bandi ko pesa mabote ya Toskaya. Bien nga Prosper bakine moi na Dallas ya Tongo. Yo Prosper bakine moi na Dallas ya Tongo ba tel père, tel fille Chanel bakine kasi. Na pesa te ko ba bonwa na ba nani na bi bien nga Abdon Etima, mon président Abdon Etima bana tout ya ba sakata na sima na yo. Président Abdon Etima muto a pesaka alobakate président Abdon Etima pe na bosato ba mobali nzambe nde nani mobali nzambe Shadraki Ilombe mwana poto tongo babi papa mapango kwa na koloba te na bandi émission na ko ba banga musina simande na boki mo colonel Baramoto motema ya mama Rite ya ngoyo penza na bandi émission mingi Miriam Mulangi yebongo nanani na lobi vraiment mingi na ko ba banga musina sima na yena nuko luka maître Liwanza Boyika mbote maître mbote champion local malobi maboko ya Nzambe toujours en avant donc mbote na ebele na ba mbote na ba ndeko tuba olanda biso na minute oyo wa bino champion Liwanza Boyika ya bakache mutabakasi ngaye donc mwana bakana baboma mais toujours combattu jamais abattu yo pole kaka munoko yango comment olobelo bibe bosaka lokote outi koloba na nani na bidibidi awa bosale lokote ozo batio solo ba bon olobaki na animal qui kuna na Braza équipe bipole siko to ebiteni bon ngai na lobaka o esa réalité mingi ngana muto réalité pe na muto somo na linga ba réalité bidibidi avant na redémarrer awa na plateau na yo ezaki na bandaki yende akotaki aloba ba n'importe quoi yango na yaki na pesa ga trois de réponse animal alobaki mingi na yaki na répondaki pour na senga ga na bête na botele sentir de Kinshasa na zana akimaki auti ko bunda na point noir ba bête c'est pas RTGA yoro la mona muke mais champion Liwanza ye wazaraka toujours bende les alikolo donc non parle pas tozana bango pe to contrôler to continuer ko beta bango nazawana pona ba nyonso balandanga ba sepela champion Liwanza na pona opesa bango makambu pe pona lakisa bango o ngaza donc nga kopi na nga eza baga naliaka na kopi ya bitumba na vivaka na kopi ya bitumba donc na tanku ya obanga mutu te selinga mama bitumba donc oza léopard oza pakasa oza ngubo oza lipopotame donc lambalia maître Liwanza to betani sola bat bakenda ki Mbushimai bakie kuna Mbushimai bango tout ba Corias ba kwei kaka petit moko nda pesa biso espoir déjà super angulu parce que na maître Chaka champion de FARDC n'était bon malheureusement que senti pesa sur na boko na yé vraiment te tokaki mais champion de FARDC na minute yo aki équipe du pôle na koloba boye na pesi nanu mbote na bandeko na biso nyonso ya bakache o baza ya Kinshasa o bayene ko défendre biso na Lubumbashi na Likasi na tina Zambie champion super angulu machine ramo wa Pepinêtre champion ya Lala Mbemba champion Zombi de Kibambi Wezili muto akisi muto asomo champion Chaka Mbala yazali sous champion te mais akina senti bon faut te expliquer là-bas sentir au champion Chaka zanango eza sentir ya azali sous champion te champion ya bafarde c'est comme champion Mbisamai parce que papa il a chassé oui Mbisamai papa il a chassé yenda comme champion ya bafarde c'est
championnat tango ebandaki prêt pour na kobunda chaque bazalaki na voyage malgré aza champion à titre mais tango fédération ebimisi date ya combat au faut ebundisa championnat ya ceinture ya ba FARDC toza na droit ya ozela parce que azali athlète il faut servir biso il ne fallait pas servir biso to bandeke ayena ceinture na ceinture mazonga na maboko maleta fapesa ngo bambisa mai na maboko maleta bambisa mai nda beti batu na championnat bimi champion de FARDC ah bon na compte ya ba mec eza champion Eliko de Sage na pesi ba mbote bisika ah da Eliko na komisko champion na minute wa na pesi be mbote ah pe na Eliko yo yango yo na bosali te na ngambu na biso na ngambu na nga oza ka mupanzi na nga ve na nga Felili Yebo Kanyama mille esprit mais babi oyo sali zuwa ndenga assistant non wana na obenga nyama na soloka parce que batu mingi baloba ko nga ko sa zuwa te na pesa ki batu exemple na émission de sala qui la fois passé na lobaki ve na biso 5 chantier akomaka champion tango moto ya yambo tango championnat bandaki mais abundaka par équipe na champion loboko tozalaki na droite ya koboya babundaka bango mibale po 5 chantier komaki champion babandaki ko continuer ezalaki championnat nde sengaki babundaka moko na moko c'est un peu ça donc na minute oyo ngai pe na Liyebu tokoki jamais okabana tozali tozo continuer kobunda ye abundaki championnat ya la police pas à la police ngana za civil donc ngana civil on va bien biso so ba civil sikoyo champion mettre on a kachote batu o bazalaki na championnat na biso ba sinjeli ba civil na funa bamonaki qui est champion liwanza nani boyika ya solo nani boyika ya bakache nani champion liwanza on a betaki batu na pesaki makambu mokile monaki batu oyo balukai bamona ba spectacle ya somo ba speed ba biloko ya solo bamona yango kuna donc mingi kolobeza te ya kolobeza ke bana mike o ba meka kofungola ka bamanga na bapale na bango fo bakanga yango mwana wana super aigle déjà na kimisa ye akoti makamba super aigle mwana wana mukie mwana wana ya mukie on a bisa ke nako mboli na vuzele mapapu oya aza aigle aza ndeke donc nako vuzole mapapu da na vuzole ke mapapu ngana senga ina beta ne bidibidi pona nini oya aza na ceinture aza champion ya changu yango na senga kina beta ye na ngambu na nga o spectacle na mona kezo pesete niveau na aza ki trop muke na omone mona moya muke ndeke sina vuzole ke mapapu wana bona buka yango ne na senga ina beta bidibidi po aza na ceinture bidibidi asokima manager bayaki babimaki papa na yachaki ya manager acha $2000 papa na monaki flamme ya maloba ke bangisaki azaki kutu d'accord te ronzima kwa simena bete likolari lokale foye bake bo champion liwanza bakachere nini oyo yo se bobi batelo anakini babangisaka non ngai kobanga c'est trop dur parce que na bunda bitumba ya basomo ya banenge na banenge donc kobanga même adversaire pa na nga ezelo côté donc ngai yaka Champion, pardon. Champion, pardon.
nayebi te bino moko bozomona makambo champion obebise mission ko champion champion na solo baki pesa nga rendez-vous na plateau na yo champion basaka boy vraiment champion na ndimi na ngake o champion mais tika makambo nayebi te donc nayebi makambo te soki eza ndenge nini soki ndenge mais nakoloba te nakoluka ye nayebi te nga na wayeba te soki eza spectacle soki eza ya solo mais nayebi te na kati na ngai tokolanda bibibibi tokolanda bilibi tosola na ye toyeba eza ndenge nini nayebi te wapi akei tomoni ake wapi nani yelanga kamera landanga na kamera wapi maître na yake wapi ake nzela ni papa yo moyeba spiro ndeni wana omo peso comme ça espace spiro ba bero espace nini mama na spiro ba omo mona na kati wana les amis c'est tout monde ma réalité na moi nete mama yo mona yo mais attention oh wana za champion de Tchango mon cher Sentir bien ni puis da fata ba sentir sentir Tchango Aji debo. Maman d'abord. T'as la bimisi senti mais senti ayo kisoni. Senti. Ayo kisoni zone. Wane zanga ite eza public de balobi que senti ayo kisoni. Bon senti eke yiyi. So maintenant c'est l'émission au 4 ba émission te. On a ba senti ya fataba. Wana makamanga ite bana ya kauka nde balobi yango babi senti ya kapela pito. Bana kapela yolo pour précisément babi senti ya kataba. Donc, talinga ite. Aïe 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 aïe. Wana champion Tchango bakutani contre maître Liwanza. Donc makambu oyo na ebite soki esuka ndenge nini. Tolo bate. Na ebite. Tokomi na suka émission na biso na kati wana en tout cas à vous. Oh. Oui, va filmer ma mignon si tu penses ça. C'est direct.